na kati ya Kinshasa, vérité ou réalité dans l'église. Après Kisantu tozawana bandeko mususu balobi ke frère Fortino kimi idéologie na yo ya kosala be mission ya kotambola boyebi ke vérité ou réalité soki tofandi eza pona koposer ba fondement to telemaka pona kokota kota partout kokundola ba réalité pe ko comparer yango na vérité oyo ezali na maloba na Nzambe. Voilà pourquoi na édition ya lelo mbote na bino nyonso bana ya Nzambe ya partout dans le monde mingi mingi ba moure ya bonne nouvelle du royaume oyo ezali kotombola kaka kombo moko ya sponsor officiel na ngai Jésus-Christ de Nazareth. Ne bomoni eza titré wana vérité ou réalité dans l'église ya lelo tozolobela marche chrétienne. Comme d'habitude, émission Nabiso na ko aborder yango ngamoko te tout à l'heure vous allez découvrir ndeko oyo azuli susu risque ya ko passer na émission Nabiso parce que awa vérité ou réalité biso tozalaka na biso pour dénomination moko songolo pakalate toza awa kaka 100% Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ndeko Nabiso oyo tozalaki na la fois passée ndeko pense mata mbote na yo. Mbote ndeko Fortine Mbala. Avant tokota na émission na biso ya lelo soko ko pusa na boye lilobanini ozana yango pona ko yamba bandeko oyo balandi yo sur la vie de l'église na oyo peto salaki lisusu na ba Congo sur ce que tu as du diable. Je suis vraiment ému na nyonso eleka ki surtout na tournée de ça na Kisantu ezali vraiment historique. Cela démontre que Nzamba lingi que parole na ye ekota partout dans tous les coins, dans tous les coins. Alors na sepeli vraiment makasi parce que na ndenge Nzamba lobi lilobane ezonga kapamba te avant ezonga pa na efo esala ba effet Dieu agit toujours na derrière parole na ye. Alors nyonso oyo toteyaki tomoni résultat nango que les gens ont confessé pour dire que la parole a pris place na mitema ya batu. Le yango ezali véritablement joie oyo eza na ngai vraiment que nayaki pamba awate nayaki ko parler de la part de Dieu. Na yango ata mutu moko aza sauvé, vraiment il y aura une fête au paradis. C'est ça vraiment c'est pelisinga ina nyonso jusque là eleki. Ok, merci beaucoup ndeko pense mata édition na biso ya lelo ndenge bandeko bazolanda biso tokomi wana la marche chrétienne. Pona yo lokola mwana Nzambe outi musika oye na Londres ondimi côté ya sango malamu koleka na vérité ou réalité compréhension nini oyo bandeko bazolanda biso non seulement na Londres na Brésil partout dans le monde tant tozolobela sur la marche chrétienne pona yo tokoki ko comprendre yango ndenge nini. La marche chrétienne ezali simple parce que titoza awa ezali biso moko to miponaki. C'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Tozali les chrétiens mis à part. Donc maintenant c'est Jésus-Christ au tambousa biso. Donc ce n'est plus notre vie. Ce n'est plus notre vie. Même Koro Tozanangwa, ils allaient le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que c'est Jésus-Christ qui nous conduit. Si nous devrons suivre la marche de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ a tchaki bapa, biso sikoyo tokolanda yango derrière malembe ndenge Jésus-Christ atambolaki. Notre exemple n'est plus David, n'est plus Salomon, n'est plus Abraham. C'est Jésus-Christ. Yango Paul a le dit clairement que tous les imitateurs na ye, lokola ye pe aza imitateur ya Jésus-Christ. Donc cela veut simplement dire que les chrétiens faut tous les imitateurs à Jésus-Christ, suivre les pas de Jésus-Christ. La marche ya chrétien faut la marche à Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est notre lumière. Donc quand il ne marche pas selon Jésus-Christ, aux alliés à côté. C'est ça que je peux dire ce qui fait maintenant monsieur Ali Toko répondre. Ok, mutuna ezali kaka pona kozongisela yo maloba
ntango ozoloba bandeko ebele bazolanda biso kotambola ndenge Yesu atambolaki. Bon, c'est un peu terre à terre soki nakoki koloba ndenge Yesu atambolaki. Yesu abandaki kotambola na baville, kotraverse bavillage. Donc cela veut dire que ndenge olobi tozolanda batrace ya Yesu, tokende vraiment na bamboko nyonso na bavillage Yesu alekanaka biso mpe totambola ndenge wana sunga biso vraiment ntango ozoloba na batrace ndenge Yesu atambolaki. Merci beaucoup pour la question. Ndenge boyebi oyo ezali tozote ate na église tozosala enseignement te yango na mingi tokokende likolo. Pour ça c'est la télévision boyebi. Alors moi kozwa tant nyonso ezali te tozo parler sur likolo. Ce qui total dit clairement Jésus-Christ mission na ye na mokili ezalaki nini? Mission na ye na mokili ezalaki na simplement la repentance. Mission ezalaki ke aya kolakisa bato la repentance. Nzela na ye veut simplement dire la repentance. Yango na Jean-Baptiste alobaki clair. Jean-Baptiste alobaki clair. Tango batisaki Yesu, boyebi clairement tango batisaki Yesu, boyebi clairement alobaki clair tizana voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Yesu azali nzela. Ti azali nzela. Nzela na ye ezali simple, ezali kaka la repentance. Jean-Baptiste Pétango qui alobaki parlait clairement sur les pharisiens, race de vipères. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui priaient. Mais oyo bazaki na ba coutume na bango toujours qui ne changeait pas. Allez, amona ba race de vipères. Qui vous a appris de fuir la colère de Dieu? Alors Jésus-Christ s'est envoyé à côté à sur la repentance parce que batu basambelaka mais pour la repentance ils allaient été la rabangote. Et la rabangote tu yebi na kokuta makambo pillage awa un pasteur boyebi na masina oyo ano piller opesa exemple yango na tant za ina kisanto passer ka ko piller busco yo passer exemple ni yo ko laksa bandimi o yo ko piller yo ndefo laksa batu nzela ya malamu. Donc notre voie ezali simple, ezali la voie de la repentance. La voie de la repentance. Pour nous les fidèles, tout kangamasir la repentance. Tout semble là pour nous sembler la thème, mais tout landa o Yesu alobaki ke repentez-vous. Donc yango na ko loba en gros ce qui likambo so ali ke to kopesa toujours ba précision. Ok, vérité ou réalité tokoki kozanga ba question te po awa to pompaka yango na ndenge moko ya kosakana te. Bande bozolanda biso vraiment bosepeli ndenge nini frère pense à expliciter yango clairement pona koloba ke batrace oyo biso lokola bana nzambe esengeli tolanda ezali par rapport ya sanctification komene vie moko ya repentance ko résumé réponse bino moko boyoki vérité ou réalité tozo continuer émission na biso na kobakisa lisusu question oyo Papa pense mata yebisa biso nanu lokola o expliquer yango clairement marche chrétienne sikoyo lecture nini ozo sala na ba chrétien ya lelo par rapport ndenge outi ko expliquer ko banda na première question que modèle na biso eza Jésus-Christ et sengeli to tambola na ba trace na ye. Troisième question na biso yango toyeba lecture nini to constat na yo eza nini na o etali marche ya ba chrétien oyo toza lelo na se ya mokili awa d'une manière générale. D'une manière générale, on peut parler marche chrétienne ici ou bien en Europe ou bien wapi? Awa na Kinshasa, na Bas-Congo, na Europe, partout où vous fréquentez. Les constats? Oui, les constats. Les constats, ils allaient, que je peux dire, les constats, ils allaient vraiment pauvres, donc je peux dire les constats, ils allaient vraiment négatifs. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit, mingi, ndege balbara toujours, Bible lobby, mon peuple périt par faute de connaissance. À partir de Kozanga, Koyeko la maloba nzambe, ezali ba chrétien ebele ba perdre
qui chrétien était na bango. Pourquoi? Parce que ceux qui ont allé dans des églises maintenant, la marche à bas chrétiens, ils allaient mabe plus qu'on les quand même bas païens. Plus qu'on les quand même bas païens. Pourquoi? Parce que ceux qui ont allé même du côté amour, entre nous, il n'y a pas l'amour. Entre nous, il n'y a pas l'amour. Est-ce que Dieu nous a recommandé que tout ça bolingo? Je ne crois pas. Mais ceux qui ont allé, Mukanda, ils allaient simple. Il y a Jean 3,16, où ils allaient dans simple. Ils allaient simple que tout le monde a yébi. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Donc pour ne pas finir, tu as un verbe aimer. Dieu a tant aimé le monde. Pour dire que Dieu a aimé les musulmans, il a aimé les Kimbangis, il a aimé tout le monde. C'est pour cela atteindre les biso moi nanae kokufa pona nini pona mokili mobimba. Mais maintenant il y a des divisions entre nous. Il y a des divisions entre nous. Division où tu as à partir de la dénomination. À partir de la dénomination. Mais au Lobela qui on peut la fois passée dans l'émission tout ça sur la vie de l'église, division, on a soulevé que le Rwanda mais écuménisme et yele lopo sangisa. Écuménisme est vraiment diabolique et vraiment la marche chrétienne qui vraiment bolingo. Je pense que nzela écuménisme est vraiment bomoko ane kozala. Un vrai chrétien, un véritable chrétien au hasard né de nouveau a considéré même pas à tchana motema na été eloko bengi écuménisme parce que ça eloko le diable a enango na temps ya fin sous couvert ya kosangisa wana ezali mingi ezali nini tala même lelo ba pasteur nyonso ya minene États-Unis bazali maintenant tombé dans les pièges du diable à partir ya écuménisme le pape azui bango pour écuménisme na mokonzi nango ekozala papa to yebi histoire ya pape na Apocalypse ndenge kosukela. Alors écuménisme ezali véritablement diabolique, ça est loko même ya kolanda te. Mais beaucoup de faux pasteurs, de lourds ravisseurs sont tombés déjà maintenant na kati ya piège ya écuménisme. Alors biso ba chrétiens ezali nini eloko ezoboma biso tolongola dénomination. Aimons-nous les uns et les autres. Donc to kipete ke oyazali ya wapi to lingana biso na biso fondement na biso fo ezala base ya ba apôtre. Maintenant ce côté na l'église na biso personne alanda la base ya ba apôtre et comment kolanda idéologie pastorale, idéologie ya prophète, idéologie ya évangéliste et consort bunimoko boyebi. Alors ba chrétien bazali ya batu bazana bango su chrétien ya Yesu te bazali ba chrétien ya batu ya des pasteurs yango wana yo salaki ba division ezala po pasteur oyo azana idéologie na ye kote oyo biso topesaka tobikisaka na mai kote oyo biso tobikisaka na mouchoir kote oyo bazobimisa bambongo kote oyo bazobimisa babiloko na banzoto kote oyo basala boye et puis ba chrétien neti toyoki ya Kinshasa awa pasteur moko azali komelisa bato ba pétrole. Mais vraiment je ne sais même pas comment expliquer ça. Révélation. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Okay? Bozome la pétrole et puis chrétien ayebi que pétrole d'abord ezali et ça produit moko toxique eza malamu te mutandimi na amela yango bon siko na ba niveau déjà wana déjà ozomona ke ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mutu azolanda oyo les gourous azokoyebisa ye yango azolanda yango na batu batomber dans les pièges de l'ennemi. Bon nani osona koto passer azomelisa mai koto passer obikisa na mouchoir koto passer azobikisa na soki kokotsa na sa makolo koto azobikisa na mungwa koto ali bazoteka babiloko na église. Bon yebisa ngai les chrétiens sont divisés jusqu'à quand kozala inito comprendre que eza ba fausse pratique tolanda la véritable parole mais ezo salemate yango na nzambe azana mawa est-ce que yé akufela mokili pour tout se diviser? Non, akufela mokili pour tout ça la ini. La fois passée, la fois passée, na ebisaki sur le Saint-Esprit tango ekitaki oyo Pierre atei miracle salami
premier jour wana 3000 personnes. Mais 3000 personnes wana ceux qui arrivent ba gourou d'après ça balanga sa ndenge ni banga sa poignarder que lelo Pierre akena batu boye, lelo Thomas akena batu boye, lelo André akena batu boye, lelo Tade akena batu boye. Ceux qui arrivent d'attendre après ndenge on a 3000 wana ngoza kia non di ngala no fonga supa kwa smoko na Betsaïda, ngala fonga supa kwa smoko na Jérusalem, ngala fonga supa kwa smoko na Gaza. Et ngoza la ndenge wana mais ezalaki ndenge wana te. 3000 bayaki wana tango bayaki wana bazaki na même idéologie. Et puis bazaki Bible lui clairement c'était des chrétiens sauvés. C'est Dieu qui envoie des chrétiens sauvés dans l'église. Maintenant ba chrétiens bazana bango sous sauveté yango bango landa idéologie ba pasteur. Mais sur landa livre ya acte nyonso tanga via ba apôtre. Ou ya comprendre que division ezalaki te. Ezalaki na kati ya unité. Mais premier jour, il y a 3000 personnes qui sont converties. Bon, deuxième jour, il y a quitté. Troisième, il y a quitté. De pour dire que il clairement augmenter chaque jour. Augmenter chaque jour. Pour dire que est belé, mais on n'a jamais parlé de division. On n'a jamais parlé de division. On a parlé que de l'unité. Mais où en sommes-nous avec l'unité? Namboka, partout, il y a des chrétiens. Et ça, alors, dans la division, on s'attendre qu'un jour Jésus-Christ reviendra, on nous coûte aller dans les airs. Mais je ne crois pas. Tu vas rester. Parce que la haine là, donc, il y a un peu merci beaucoup. Vraiment, Bandeko Bele Nenge Bozo constaté, et ça va remarquer, mingi outi na Belgique, Balobi, frère Fortune. Tikela ka ba invité na biso tan ya koloba ebele, surtout que Londres na yebike ebele boza édifié, mais ba aventurier ndenge ba dénonçaki bino muke na émission auto salaki sur la vie de l'église tango bomoni lisusu elongi oyo mitema na bino ebebisami. Awa eza vérité ou réalité, ce côté ya la vérité. Et koyebana na ba question to ko pomper yo Saint-Esprit a ko convaincre na mitema ya batu. To uti kotuna oyebisi biso ensemble na bandeko oyo bazolanda biso de partout dans le monde. Na ko résumer maloba na yo frère Pense Mata olobike constat lecture oyo zo sala na marche ya église d'une manière générale partout bisiko yo fréquenté ezali bolingo ezate Yesu akufelaki unité te kaka na maloba na o oute koloba yango ke Yesu tozotambola na bapa na ye tomoni parcours ya Yesu asali ba plein ba foule asali ba miracle mais lelo yo conformément surtout na oyo salama na ville province ya Kinshasa tozomona ke basala nzambe bazotambola na ba trace na pa ya Yesu bazosala ba miracle extraordinaire kobimisa bato magorodo et puis foule ezo accompagner bango ndenge tozomona ke na Bible ezalaki malgré ndenge wana bolingo ezakaka te to pe baza kotambola na bapa ya Yesu Masia te parce que émission na biso ezali sur la marche chrétienne. Merci beaucoup pour la question. J'ose croire que ba passer nyos o yo zokolo belawana ba grand tozana bango awa ba grand nyos o tozokolo belawana baza ba grand moko bango bazaki bato ya liboso ko critiquer l'église catholique biso nyonso tokuta presque na catholique tout le monde critiquer l'église catholique balataka bamvuela bazana ba symbole balataka ba croix balataka ceci cela toyebi yango tous les grands les critiquer mais où en sommes-nous maintenant? Et même maintenant bazolata ba croix koleka même kutu ya ba prêtre bazosala makambo moko koleka même kutu ba prêtre wana eza problème te nga na zio kaka na maloba na yo olobi tolanda Yesu yango nga mpe napesi yo baexemple oyo tozovivre ezolakisaki basali ya nzambe ebele lelo bazolanda Yesu na baplein na bamiracle. Question na nga vraiment na fandeli wana plein na bamiracle wana ezouta à partir ya plein parce que na Bible ozo reconnaître que Yesu asalaki bamiracle makasi et puis bafoule bandaki kolanda ye bafoule bando landa ye ndenge na lobi toujours ba chrétien ya kala soko totali bien na Nouveau Testament ils étaient unis bazaki na unité balolanda même idéologie et puis bazaki ba chrétien
sauvé. Mais ya lelo baza sauvé te. ya lelo ezali nde nabika ki bazaba bazaba kutu ba chrétien te parce que ils ne suivent même pas Christ. Bazali nde to ebite terme ni to ko bengela bango de bateau en terme ndenge ozo juger bango baza ba chrétien te. Bible elobi ne juger point c'est que quelque part yoza na pareil moko oyo emeziraka kibonzambe ya bato po oza vraiment koloba ke baza sauvé te. eloko nini moto ezosala vraiment ke ozala sur ndenge wana ya koloba ke ebela bato baza sauvé te. Lorsqu'on parle des chrétiens, lorsqu'on parle des chrétiens, toyebi yango bien. Ba chrétien bazali mutu oyo azali kolanda Yesu na solo. Terme ya chrétien boyebi première fois terme on utaki na ville Antioche. Batu nyonso bayebi yango na ville Antioche terme utaki terme wana ebimaki pourquoi? Parce que bamoni ke non mais batu oyo bazana bizaleli ya Christ. Alors yango na bengi bango ba chrétien pour Christ za na kati wana. Yo yebisanga lelo mutu yo pasteur na bino olobi batu baza sauvé te. Pasteur na bino azomelisa bino soki pétrole ozolanda ye. Pasteur na bino azobimisa bino soki banyoka soki babiloko nini wana ozolanda ye. Pasteur na bino azotekela bino bamungwa mai à l'église ozolanda ye. Yebisanga ye Christ azali wapi na makambo wana. Lokola Christ azali na ye te na makambo ozomona sokotali lelo eza ba pasteur ebele bazobima na ba sœur ndenge ba frère basilo loba biso moko ba jeune ebele pe toyebi makambo wana l'église mais pona nini te force wana ya ko dénoncer makambo ndenge wana eza te tozokoka ngo te. Omona un frère aza jeune ayebi ke frère oyo to sœur oyo to mokambi moko abimaka na sœur moko boye mais aza na makoki te ya kotelemela likambo wana capacité wana eza te. Sœur yo frère to un encadreur moko azo déranger par exemple omona sœur azokoka koloba likambo wana même parent wa botie azokoka kute koyebisa ta parent wa botie ke tala likambo ezoleka na église nayebi te kobanga wana ezouta wapi. De deux nazosenga bopesa biso ba piste de solution ya tant que biso ba jeune nini esengete tosala pona kobani makambo wana nyonso oyo ezoleka na l'église. Cela veut simplement dire que ozali mutu ya pasteur, tu es un fanatique ya pasteur. Ozali mutu moko oyo que nde na bika ki photo bimisa terme mususu ya français ki ba oyo bazolanda ba pasteur so ba benga bango banani. Mais quant à moi je peux simplifier ça que les gens sont des fanatiques ya ba pasteur. Yango na so talibowe les gens sont capables ya ko s'entretuer. Pas pour Christ, mais parce que batonga qui passer na ye. Batonga qui passer na ye abundeli yango awa to yebi ngo Kinshasa. Il y avait des grands pasteurs boyebi bazaki pembeni wana na Kasavubu babando yo kanate que ce qui kilti wana ebimi kilti à côté ebimi ba chrétien wana sans poignarder. Bon si que bozo bundela Christ ou bien bozo bundela ba pasteur. Bozo bundela ba pasteur, cela veut simplement dire que Christ azane kutuwana te, puis Christ n'a rien à voir avec Makambouana. Christ nous a parlé de l'amour. Ce que yo sommes capables de bundela nini pour un pasteur. Au bien chrétien, vous êtes chrétien, vous êtes fanatique ya pasteur. Donc question na biso ezalaki par rapport ya ba plein pour totikala na thème na biso la marche chrétienne. Yo moko o expliquer biso yango ke tozo tambola na ba trace ndenge Yesu atambolaki yango ngape nazawana ko soutenir ba pasteur oyo tozomona ke gloire à Nzambe eza ko accompagner bango tokoki konia yango te pour kosala plein ezali panango bate, n'est-ce pas que bazana ba trace ya Christ. Trace ya Christ ezalité. Pourquoi? Parce que sokota malgré ba plein wana ezali nini, ce sont des magies oyo batusha bazo bapesi bango milimo ya banzinzi ke batu bazo wana plein, mais ce sont des milimo ya nzinzi po na kati ya plein wana. Mais il y a rien en Christ là-bas. Il y a un petit exemple.
ezaki des églises na Kasavubu ba grande église boyebi yango passer wazali na prison autobima wazali côté wana boyebi yango bien ba chrétien wana ba no sala ba plein na des églises no sala ba plein mais comment est-ce que na plein wana église sili les deux pasteurs ba yoka na raté ale bino ba chrétien bozo s'empoignarder donc oza capable de kobomana pona parce que ba passer ba yoka na raté ba continue idéologie que yina bato à côté wana mais Christ a dit que c'est ça que vous allez appeler des pleins quoi n'est ça des pleins bidons ba plein moko bidon ils va plein bidon parce que ceux qui va plein oyo il y a les apôtres au balakisa biso ba plein ngo za la nini ngo za la unité ndenge balbi wana premier jour ba bongola motema 3000 personnes 3000 les ebele mais 3000 wana bazaki uni na même na serma kola ba apôtre mais lelo bapotre pe ya lelo bato ebele baza ini na se ya makolo na bango nayebi moko na limete l'homme à la langue brûlée place azalaki liboso kute bande kokoka te malgré komi na ngambo me baplein eza toujours n'est-ce pas que kaka na maloba nao nazozonga baza ini na makolo ya l'homme de Dieu apôtre en plus. Unité ne veut pas dire que na kati ya église wana kaka oyo passer asali entreprise na ye bandimi na ye sikoyo bazo yoka na entreprise na bango na église mususu wana boyoka na kate ce n'est pas ça qu'on appelle l'unité yana big unité wana ki ya pasteur na église na ye mo kaka asali de yaza guru azo intimider batu de façon que bakende de ce côté musute et comme même que mondimi ceux qui a longo même église qui semble à côté mususu ça n'est crime et ça crime maintenant est-ce que wana eza oyo ozo penser to oyo viva na viva yango mais je suis d'ici je suis de l'Europe ba même réalité ezoleka awa ba même réalité les en Europe donc soko longo une église et comme ngambo et community crime donc basalini bazwa ba chrétien en otage alors l'unité wana o Yesu azoluka yango te to salelaka soki to bano sala unité wana ko ina na ngo zala te église moko te ngo za na kombo église moko te ngo za na kombo sikoyo tozolobela marche chrétienne zala clair po tozo poussa na male na suke mission na biso par rapport ya makambo nyonso yo lobi ndeko pense mata église lelo na modèle ndenge lobaki oyo esengeli tolanda Yesu Masia position ya église actuelle eza ndenge nini mais position ya église actuelle soko taliboye na partout dans le monde blague à part partout dans le monde Nzambe azoko ko révéler bateau Nzamba zo révélé bateau. Il y a même beaucoup de gens Nzamba zo même en esprit kotali sabango l'enfer, kotali sabango le paradis, kotali sabango le séjour des morts. Il y a bien des bateaux bazo zo ba révélation qui a souka ba temps de la fin, ba te temps de la fin. Donc ce qui Nzamba zo pesa ba avertissement wana parce que to komi na temps ya souka ayebi ke alingi azonga alingi te batu bakufa yango azo ko avertir batu pourquoi parce que les gens sont devenus égarés plus je peux donner mon exemple en 1994 hein otobengi na vrai français 94 nazwaki vision moko sur la fin du monde mais c'était terrible en février ce qui n'a pas été le 24 février 94 n'a pas vision il y a fin du monde ndenge ekozala c'est difficile et kozala vraiment terrible nous sommes zapona nini avertissement avec les balobi nzamba lobi banda 1994 lelo 2015 est-ce que Yesu akoya vraiment c'est ça kasi yango pe kutu anticiper un peu yango pe na loba Yesu alobi clairement ce qui s'est passé na temps ya Noé na temps ya Lot yango eko passer toujours na temps ya biso et puis eloko moko pe a souligner wana abi clairement ndenge kaka ya temps ya Noé ndenge ya temps ya Lot jamais Yesu alobaki no na temps d'à présent na kobakisa nombre
albaki jamais na kobakisa nombre pour dire que boyebi na terre Noé combien bazaki sauvé boyebi na terre l'autre combien bazaki sauvé na ba ville exacté na village on a maison na ba ville toute une ville 8 baza sauvé vous imaginez na terre l'autre boyebi combien bazaki sauvé na toute une ville jamais le biké non na temps oyo na kobakisa un peu nombre abi oyo elekaki na temps ya Noé yango ekoleka na temps na biso. Donc pour nous les chrétiens on doit être vigilants. Photos à la vigilance de photos bongisa marche na biso to comme na temps de la fin. Oh, ils attendent la fin. Qu'est-ce que le diable fait à côté ici égarément pour que les gens basent à la sauver. Mais faut tout ça la nyonso te découvrir la vraie vérité, la vérité qui est Jésus-Christ. Quand on découvre la vérité, Jésus-Christ a quoi franchir yo. Pour les lots mingi ba chrétien. Parce que bon la parce que baza livré entre les mains des gourous, des loups ravisseurs. Oyo bazo pesa bango ba idéologie na bango mondaine yango ba chrétien bazo kolanda. Nous avons beaucoup à dénoncer, mais on ne peut pas tout dénoncer maintenant. Mais quant aux chrétiens, bazala toujours comme les chrétiens de Béret, et on a vérifié qu'à l'écriture. Tant que vous vérifiez l'écriture, au quoi a soutenu un piège à diable. Au quoi a soutenu un piège à diable. Mingi bazali considéré comme ba chrétien, bazo bundapé. Or, ils sont en train de combattre dans les faux. Dans les faux. Aveuglés par des loups ravisseurs. On doit être prudent. Tant qu'on a un avertissement, c'est parce que nous avons un pied dedans, un pied dehors. Nous avons un avertissement. Après beaucoup d'années, à l'accélération avertissement, comment fin du monde de Kouzala Sousouana, comment est-ce que les gens vont périr, la souffrance de Kouzala. Nazala qui toujours un pied dedans, un pied dehors. Mais quand j'ai eu la vraie décision, il y a que suivre Christ pleinement. Si au Nzamba à l'accent fin du monde, Nzamba comme l'accent maintenant les mystères cachés. Denga lubaki na temps ya suka na relaxer babiloko yo yebakite. Na ko pesa exemple. Je me demandais comment est-ce que l'enlèvement est causal. Je me demandais enlèvement est causal ndenge ni. Tu vois que enlèvement que tu as enlevé. Mais vous avez ndenge ni tu kupungwa ndenge ni. Dieu m'a montré comment est-ce que enlèvement est causal. À l'accent clairement na vision. Na vision comment est-ce qu'enlèvement si connaît na yebi comment est-ce que enlèvement est causal. Vous voyez, comment est-ce qu'enlèvement est causal. Et puis Dieu me montre beaucoup de signes dans le ciel. Au moins la lali azolaksanga les signes à fils de l'homme dans le ciel. Le mona yebsa bandeko bazolanda biso po bino ba prédicateur à lelo bo komina ba vision bele. Enlèvement ezala kindengeni. Non, nakolo ba mingi enlèvement ezala kindengeni. Na fandi parce que je me demandais pourquoi na préciser oloba parce que ba mourir à vérité o bazawana ba ko confronter yango ba ko comparer yango na maloba na nzambe ba koyeba soki ezalaki vision euti pa ya nzambe to euti na monde ya ténèbres parce que ba lecteur ya bible pe bazolanda biso enlèvement oyo monaki ndeko ezalaki ndenge nini. Na yebite soki na kozwa bible parce que na kombaki yango date problème te parce que pour na pesa un peu ba précision pour toujours tango yo zozwa et le tango awa eza vérité ou réalité ba révélation ba vision na yo faut ezala prouver na maloba na nzambe. Oui et loko nyonso oyo yo ozwi révélation ce qui ezali en concordance dans la parole de Dieu ça vient tout droit du diable donc on ezala ngo sanine na komaki awa na bible na ngana vision les 6-7 mois 2013 les 6-7 mois 2013 donc ezalaki ndenge nini na lali parce que na bandoko toujours comme tungisa maki na lèvement ko za ndenge nini na ngana comprendre yango na lali. Je n'ai pas vu la figure ya fils de l'homme parce que jamais mutaro baki oh non na mona ki elonga yeso non mutaro mona elonga yeso te na moni mutualati toujours une robe mutualati une robe akiti atelemi dans les airs
a telemi dans les airs akitaki na se ya mokili te dans les airs a telemi wana tango a telemi ngai tango a telemi donc soude zoleka rapidement na clin d'œil na monika neti eloko moko ye ekanginga entre deux maboko ke mutu moko neti akangi yo deux maboko boye siko pumbwe mbala moko yo ke rencontrer siko yo mutu wana. Alors na ndenge na ngai siko na comprendre comment est-ce que enlèvement ekozala force nini oyo komema biso te na kutana na Yesu. Donc ezali biloko mo qu'est-ce que je peux dire ezali ba vision ezoma ebele mais na comment ngo yangwana. Pourquoi est-ce que Nzambe azoko avertir nga susute pour kala bando avertir nga fin du monde na saki un pied dedans un pied dehors pour ceux qui osent sala masumu. Bien aimé, Dieu va t'avertir. Dieu parle bien dans Job 33 14 que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Il parle par des songes, des visions et consorts boye biangwana. Tango yo zo sala mabe, Nzambe akwa avertir yo otika mabe. Tango yo komo tambla na Nzambe. Maintenant, Nzambe akwa lakisa maintenant des choses cachées. Oh yo, parce que nous avons beaucoup de questions. Okay. Nous avons beaucoup de questions. Tu se poseras que makambo kuzala ndenge nini, paradis kuzala ndenge nini, nouvelle Jérusalem kuzala ndenge nini. J'ai encore eu une vision. Nzambe alakisanga nouvelle Jérusalem. Na kamwa tango alakisanga nouvelle Jérusalem. Nazana poto bwebiki. Mais permettez, tout takina yo ba Kongo soko pusane muke na kamba tozape na Yerusalem. Non, ça c'est une Jérusalem, il y a Bango le Kimbangise qui n'a rien à voir avec les chrétiens, qui n'a rien à voir. Si ozo réclamer bolingo, moni déjà yo mutali bosozo pekisa bolingo ngo po oya baningo lingo ndimangote. Non, po yo lobi fo kozala bomoko, mais baninga bache Jérusalem, pourquoi yo zoboyango? To zoboya parce que ça biblique té. Ça n'a rien à voir avec la Bible. J'ai des frères, des sœurs qui m'bangissent, Nathalie Sabango toujours que Bossala Makasi boyo tanga Bible. À partir de la Bible que vous allez beaucoup découvrir. Pour ça que tanga Bible, vous tombez toujours dans la piège Johanna. Nouvelle Jérusalem, ils allaient ville ya sika o Nzambe a bâtir yemoko. O Nzambe a bâtir yemoko. On a bien expliqué ça dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec Kamba. O Nzambe a bâtir yemoko. Et vous allez ndengeni et kuuta du ciel les okita. La ville Nzamba bâtir yemoko. Alors Nzamba l'aksanga ville ango. Yeba que nous sommes en Europe. Et ça mboka esthétique, mboka mabili moko bi Europe ndenge zali. Mais tant ba l'aksanga nouvelle Jérusalem bien aimé, ndenge kaka Bible lobby. Donc ezana beauté extraordinaire. Moïse athée, Malil athée et puis couleur moko donc terrible que tant ba l'aksanga ango. Mbala moko na lamuki na bimi na fongoli fenêtre na tala beauté à poto mais na mona ke poto eza sala bien aimé poto eza yeba ke Europe na fongoli fenêtre na tali par rapport à vision oyo j'ai vu na moni ke poto eza sala oko comparer en kuti la nouvelle Jérusalem moyeza te malile zate eza na climat nous sous c'est fantastique. Alors, ils allaient que expérience les alliés, chacun a l'ukanzambe na ndenge na ye a la kisaye parce que ndenga na mona en tout cas bien aimé na liko raté mboka ngote wana. Sur la terre où ils allaient l'Europe, ils allaient la Chine, ils allaient la wapi, bien aimé, ils allaient pourritir. Dans nzamba dit clairement la terre, le ciel et que subir sa colère. Donc, il faut subir ça, il faut boire comme on a fait le boyer bien clairement pour dire que, oh, il faut compter sur les histoires de la terre, faisons tout compter sur les histoires invisibles. Les invisibles sont éternels. Les visibles vont passer. Alors, Yangwana Wandeko, tout ça la makasi, tout l'andaye sous Nabu solo. Tango yo zolanda Yesu na bosolo akobanda maintenant kolakisa des choses cachées oyo yo yebaki te oyo zalaki na ba doute oyo zalaki na ba point d'interrogation. Donc c'est ça que je peux dire na Mukuse. Vraiment
Vérité ou réalité, toloba lisusu nini, tozana ndenge oyo kaka tomemelaki émission ndenge sponsor officiel azotinda biso, mais Constant asali beaucoup plus na ndeko pense mata fardo azanango ya ko exhorter bana na Nzambe yango wana azobwaka balura visere atindiki bango poye encourager peuple de Dieu. Ndeko pense mata calmement avant to chiter na émission na biso pona bandeko oyo nyonso bayoki expérience personnelle oyo osali grâce oyo zwi ya ba vision eza conforme na maloba na Nzambe ko encourager ba na Nzambe oyo bazondimake un jour enlèvement ekozala siko na mutu ezaki asambelaka mais azoyeba position na été est-ce que akozala enlevé to akozala enlevé te lokola tozolobela marche chrétienne outai kolobane bandelike ba chrétien ebele malgré foule on a soutenaki ya ba pasteur ya lelo yo olobaki baza ba bidon sikoyo ndenge nini mutu akoki koyeba ke ndenge naza chrétien boye marche na ngai nazozela Yesu na position ya malamu to soki Yesu aye na kozala rejeté. Vraiment o expliquer bandeko ebele oyo balandi biso na point wana mingi ça c'est une expérience personnelle. Chacun a koyeba clairement que na otambola na Yesu te na otambola na Yesu te ndenge nini le Saint-Esprit a ko éclairer parce que ndenge na yebisi bino tango Nzambe abando ko avertir ngai nazaki na un pas dedans un pas dehors. Je reconnais ça, un pas dedans, un pas dehors. Nous sommes la mer, nous avons des erreurs belé, bonaboye. Mais tant qu'on a une décision personnelle avec le terrain, parce que quand on a une décision personnelle pour Miss Fonga, bien aimé, ils ont ma casse à moutouté. C'est Dieu. Sans Jésus-Christ bien aimé, pour baïkaye le noyau, c'est difficile. Parce que n'a pas na kanisa qui j'ai combattu dans les vrais. Or, ils ont un combat dans les faux. Ils ont un combat dans les faux. Mais tant que Yesu a kolongolanga bekai wana na ko comprendre si ko est commis na une expérience personnelle. Tant que yo commis ami de Dieu. Tant que yo commis ami de Dieu, maintenant Dieu a rolakisa yo ba choses les choses cachées. Oyo yebakite abantu l'action yango wana. Alors mingi ba chrétiens d'aujourd'hui ils ont mingi via hypocrisie les mensonges. Alors yango na pona ko yeba ke otambla na Nzambe eza eloko je peux vous dire eza personnel. Parce que ça difficile ngalo bake ndeko otambla na Nzambe ndeko otambla na Nzambe te. Non. Moi exemple pour sunga bandeko bazolanda biso ndenge nini okoki koyeba ke oza na Nzambe toza na Nzambe te foza na église moko bozebele boza mukie ou comment to bato baya kosambela na yo. Côté de l'église, coup de saute bito attaqué et vous allez vraiment un peu vaste et vous allez un peu vaste. Si kala beaucoup plus pour na bandeko yo comme individu mutu na mutu o azolanda biso o azana posa a se situer ye moko esika azali parce que tozolobe sur la marche chrétienne ndenge nini okoki kosunga mutu ayeba ke marche na ye ndenge eza boye azana tente moko ya malamu mpona enlèvement to après enlèvement esika na ye eza lifelo. Ya on a le billet et ça na ndenge ya tobosa na l'église na ndenge ya mutu ye moko. Ndenge ya mutu ye moko c'est le logo ko bikisa ezaka la parole de Dieu. Tango mutu azotanga Bible azo méditer, azo sambela, Nzambe akoya ko révéler des choses cachées. C'est maintenant le Saint-Esprit no tambusa ye. Tango le Saint-Esprit no tambusa ye, que le Saint-Esprit et ça la réalité. Ça la réalité. Dans le livre 1 Thessaloniciens, babi clairement, notre évangile n'est pas de l'erreur, ils allaient à fraude, ils allaient à conceper les sabatoutés. Donc, ils allaient simplement la vraie parole. Alors, quand on entend la Bible, yomoko, que Saint-Esprit a dirigé, Saint-Esprit a dit qu'est-ce qu'il faut faire, et puis là où yokozala, place où yokozala, n'andimite que Saint-Esprit a kotinda pas lourd ravisseur, mais Saint-Esprit a kotinda on esika mabe, n'andimite Saint-Esprit a kotinda toujours na place où yemoko a poneli yo.
zomona mais na cadre wana mais mingi makambo ya vie éternelle ya enlèvement ezali expérience personnelle lokola nga nzenge nzamba la ksenga c'est personnel mutu muso akondima na été mais na temps autre zali bien aimé dans tous les coins du monde nzamba zoko révéler toujours batunaye vérité mais bata baza muke mais nzamba zoko susciter batunaye pour balaksa batu vérité ba sauver ata quelques-uns du fait pour mission na biso ezali ndengwana na utaki prison lobby to utaki prison lobby tozalaki na yo on a prêché tout moni après qu'on prêcher na prison makala après qu'on prêcher mutu moko nzamba toutes ces motema ayesi manabiso abi ngai naza awa dossier na ngai na prison ezali na ngo dossier moko effacé pourquoi parce que na sala crime makasi na viola mwana ya 6 ans dossier na ngai eli mwana prison yango wana ngai na reconnaître masumu na ngai na ina loko koloba susu te bobondela pona ngai moi et le pasteur Blaise to bondela pona ndeko wana yokani sisa pamba te que mutu aya ayebisa oki a violé ki mwana ya 6 ans mwana 6 ans mwana premier primaire mutu a violé et puis na makala na dire moko kuto yebani te parce que dossier n'existe même pas mais tala siko ke na jour à venir ceux qui tozaka na contact à mutu wana nzamba osala quelque chose pas à mutu wana pourquoi parce que tu comme na ta suka nzambe azoko toucher quelque même batunaye quelques batunaye toteyaki na masina totei qu'est-ce que tu as du diable impact na ngo to moni ndenge samaki nzambe ki ko toucher quelques batu ba ko confesser ba péché na bango oyo eleka kala mais comme siko yo teme o nzamba bimisa ki zaike qu'est-ce que tu as du diable et ko kundola masumu mutu asala des années passées pourquoi parce que nzamba lingi mutana bikisama o garder masumu na ote mais o singla ngo bolimbisi ozomona donc na temps auto komi asuka tolinga te ezali ba expérience personnelle ya koluka nzambe na livre Matthieu balibi clairement le royaume des cieux est forcé eza pour les violents donc tito zali wana fo obunda polonga obunda ndenge nini kobunda yango ndela bike ezali makambo ebele on a yebi pe prédicateur moko ateyaka fo kobunda na ba offrande na ba veillée offrande na ba veillée ba sacrifice kobunda oyo zoloba wana ya ndenge nini yango tokokota na ba offrande ba veillée ti eza wana kaza vivre na kati ya sanctification ezaka facilité sanctification ezali une vie difficile parce qu'il faut boya mokili oyo mokili ezo sala yo zala le contraire yango ba mona mutalibo mati yango un chrétien bimaneka mutalibo mati un chrétien faut manika mutalibo ma un chrétien so bengo mutalibo mati ozana no chrétien te parce que faut ça le contraire au mokili ezo sala alors ezali vaste eza complexe moi ko sitango zate mais yo moko tango bo samba na Saint-Esprit ako aider yo de façon que oyeba ko bima na mokili pour nzambe biki faut vivre tout ça na mokili mais ako Saint-Esprit ako aider yo oyo mokili zo sala yo sala te côté bazo sala fraude Saint-Esprit ako aider de façon que o sala fraude te po zanga ta ndunda te o zanga ta lipa te Saint-Esprit ako aider yo côté bazo zo basi Saint-Esprit ako aider yo no bazo bandumba te o zo mwasi moko ya ko sepelisa yo vino mobimba ainsi de suite donc Saint-Esprit ako aider toujours yo obima na oya mokili côté yo bazo mela masanga Saint-Esprit ako aider yo o mela masanga te o sepela kaka na jiwana. Donc il y a des variétés de choses. Donc quand tu marches avec le Saint-Esprit, ça c'est yo vivre te. Yesu nous avons dirigé. Yo za kana tintaba ozolandaye na sima, yazo azomema yo bonabo. Mais tant ceux qui ont monique yo moko zokumba vina yo, revoir encore vina yo. Parce que vie yango eza ya Yesu ya yote, eza vie ya Yesu faut akamba yo. Donc na ndengo na ko bana mukuse encore. Vraiment esimbenga mingi soki Yesu azomema yo oza lokola ntaba à gauche, à droite soki yo moko ozokumba vi na yo ndenge olingi conformément na exhortation oyo ndeko na biso wapi toyambi lelo
na vérité ou réalité apesi biso ensemble na bino bozolanda biso partout dans le monde ezake tikela Yesu azala kolo pe mobikisi na yo a diriger yo. Merci vraiment parce que ozwaki risque ya koleka na vérité ou réalité nga na ebite soki na loba nini invité liboso autaki libanda RDC autaki na Afrique du Sud, deuxième invité auti na Angleterre mingi na kati ya Londres. Je crois bien les deux pays wana bazo simba grâce yankolo parce que vision ya vérité ou réalité beaucoup plus fardeau ezali ko toucher ba diaspora congolais pour nzamba pesa biso Congo munene toza ebele et ozala pe malamu na lola to kote belé liloba nini ozana yango pona koyebisa na ba chrétien nyoso ya Londres ou pe parfois autrefois bayebaka frère pense boye mais lelo bazui exhortation pendant 2 minutes message nini ozana yango pona ba fidèle lelo to kolobela ba pasteur te oyo ndenge bato babengaka communément bandimi simple bien que mondimi simple azalaka te. Pour la bandimi simple, en tout cas, en tant que moto to peto ko sunga bango, d'accord, le clairement en tout cas, bosala nyonso bozala lokola ba chrétien ya béré. Ba le but que bosala nyonso lokola soki ba pasteur ya béré, ba apôtre ya béré, ba bi les chrétiens de béré. Moto nyonso abongo le motema awalanda Yesu na solo azali chrétien. Alors, bolanda lokola ba chrétien ya béré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Bible, que bon de l'Anzambe a révélé des choses oyo boye bakité. Ngai na za exemple, boye binga clairement. Londres mba mutu abosaninga azate po biso to banda ba makambo ya église na Londres. Alors, tito banda wana to yebike, il y a bien des chrétiens oyo bazali dans les faux. Faute na bango te. Zande ba memaki bango dans les faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et même faut ba lukanzambe la ndenge na bango. Et ça sous le temps oyo lukanzambe na Jérusalem, lukanzambe na montagne, lukanzambe wapi, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc le royaume des cieux ils allaient place ka yo zali wana. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Na ko exhorter bino kaka ya ko tanga Bible mingi et beaucoup prier. À partir de ça, Nzamba ko révéler bino des choses, a kolongola bino dans les faux. Nous ne voulons pas dénoncer maintenant, mais prochainement, ceux qui on va dénoncer moko des faux pasteurs, batika bananzambe tranquille. Batika bananzambe tranquille. Alors, ceux qui ont exhorté les chrétiens nyonso ya Europe, donc en l'occurrence, il y a Londres, parce que place nga la fandi, to fongola miso. To fongola miso, to sambela na ndenge ya solo, to lukanzambe biso moko. Yo moko tangi Bible na o luki nzambe. Ko compter kaka sur mokambité. Parce que mokambe ko za dans les faux, yo peut ko tomber dans les faux. Pour mokambe za mutu ya train. Yo za na kati ya train wana. E ko mimi wa. Boyebi accident o sambage en Espagne, o chauffeur wana bomaki bato tebele, pour ando kumba malamu, ando kumba na vitesse extraordinaire. Boyebi ba mort catastrophique ezalaki wana. Ndenge moko na ba place monsieur ya mabe, so na place ya mabe boko suka. Na bino na mokumbi boko kufa. Alors, faut tout faire la miso, tout faire la miso lukanzambe ya solo, nous sommes au temps de la fin. Botanga Bible correctement, Nzamba ko révéler bino des choses. Saint-Esprit azana pour ça. Sokozo lukaya ndenga solo ndeye akoya. Sokozo lukano yete akoya na epete parce qu'il faut forcer pour lukaye. C'est ça que je peux dire na mokuse. Merci beaucoup, je crois bien exhortation wana et sungi non seulement ba mourir à bonne nouvelle na kati ya Londres, Brésil, Belgique, Tobosani Binote, que Dieu vous bénisse, je crois bien. Tokutani na émission o ezali koya vérité ou réalité tozawana tokozalawana aussi longtemps que kolo akotike la biso souffle de vie toko dénoncer yo pasteur ozo benga ozo pesaka kombote bengaka na yo mais yebaka toko combattre na yo nga soki nzamba lingi okoboma na yo penga ye mais yeba yango que vérité mutako combattre yango azate. Merci na bino nyonso oyo bondimaki pendant 1 heure du temps kolanda émission na biso na bino vérité ou réalité besoin na biso beaucoup plus ezali soutien na bino dans la prière. Que Dieu
vous bénisse, mon sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Donc, tu évites alliance en unité, il y a Israël qui offrande l'alliance une fois pour toutes ces tout. Oui, il y a passé comme il y a en côté. Action de grâce, le lot, une action de grâce. Ils ont la plurielle phrase, les actions de grâce. Tu as une action de grâce spirituelle, tu as une action de grâce du travail, tu as une action de grâce matérielle, financière. Mais le long dans la quatre églises, va passer à action de grâce. Apporte-moi l'action de grâce, je vais prier pour toi. Non. En réalité, tu veux l'église. Le long va passer, va leader, va polygame. Il y a un polygame quotidien à quatre jeunesse. Parce que passer à Ota Moussabino, Aza dans la serre, moka vivre mais un entendant de Aza Marie. Le lot au monde, n'a pas sera départ. Il y a d'autres églises, na yongo. Pasteur Abala. Mais l'église a 100 membres, elle a 15 membres à cause. À l'ingé de l'église pour Anzamba, pas mal de 190 membres. Et il y a des réalités autour de la 4 églises. Alors, la réalité pour jeunesse et tout moi, pour force de l'église et la jeunesse. Force à la nation, c'est la jeunesse. Pour les jeunesse, ou bien l'église qui est le bosso, c'est un pasteur, base à l'exemplaire, leader, base à l'exemplaire, de Vaba Nanabango Baokamba. Pour tout évoluer. Botika offrande de l'équebélé, offrande de faveur, son de grâce, offrande de social. Le lot beaucoup de temps pasteur faut son jeton. Tu es bien hôpital, tu appelles ça mon affiche. Le on est l'église comme mon affiche, il y a bien constellation prophétique. Prophétique. Oh, constellation prophétique. Donc ça maman le baga na moment où tu as ko exprimer problème n'est pas pasteur. Dans la 9 fois moi le bien Abi Jésus-Christ a le bien on va dans Marc 17. Nous savons. Abi que voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Alors, on va pasteur. Alors, bien, nous sommes même apporte pas bi. Quoi seulement Jésus-Christ sera sauvé. Après, si pouvoir na nous sommes ondimai. Le long sur le bi, pasteur, dit, mais touche pas à Mewe. Qui est Mewe? Mewe, c'est lui qui a Saint-Esprit. So don dimi Jésus-Christ est comme sauveur. Saint-Esprit koti katnayo. O komi wen de l'Éternel. Et c'est bela katinayi. Frère lelo bela côté abiso mewe. Amen. Frère lelo bela côté abiso mewe. Mama mweza matata.